Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Bonjour la famille, Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. Appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir vous payé sa confiance, vous allez raka toujours là pour la repasser le numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. Bonsoir, bonjour dans mutunyos oya kozwa occasion ya kolanda émission Maman Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na sepeli ne ko solo la babone nanga. Na mekala nkotalisa bango eza eloko moko boye et déranger nga mingi. Biso bana poto se toke ko sala makamu na Congo pona nini esimbaka te. Ya on a za la besoin na mekala ko sola la babone nanga na mutu nyoso tozotala okotala vidéo nanga. Maman Bijou alobi meka vraiment ko partager en pone ko kosunga ndeko moko boye tam suye pa mituna lokola nga Maman Bijou d'or na mitunaka. Parce que nga Maman Bijou d'or na meka makambo ebele. En tout cas, na banda rozalaka na ba échec mais tellement les aki vraiment pour ça nga ya ko travailler na Congo. En tout cas, na banda ko tikate na banda ka ko continuer. Ya on a besoin vraiment lokola nga mo na za victime ya makambo ebele. Na za besoin vraiment na solo na bande ko na ba diaspora ba na poto lokola nga to mekana ko solo la. Maman Bijou d'or na meka ko talisa bino nanu ba 3 points o na za nango o na mona rake pona nini biso na ba na poto soto ke ko travailler na Congo et simbakate. Donc pour na ko banda nazo pesa nanu ba bon anniversaire na mutu nyoso tout o yazana anniversaire na ye na journée à lelo et puis nazo pesa ba mes condoléances na batu nyoso to ba bungisi batu na bango. Maman Bijou alobi to lela na batu o baza ko lela to sepela pena batu baza ko sepela. En tout cas ba mes condoléances na mutu nyoso to akutala la vidéo na nga soko za éprouvé. Maman Bijou d'or alobi ata na yebiote vraiment ba mes condoléances de ma part. Donc Maman Bijou nga na beta na masolo Maman Bijou sala makambo ebele na sala ba publicité so za besoin tam su Maman Bijou sala la publicité. Donc ezara toujours na Bidor TV benganga to meka ko solo la pona ndo ko sa biloko na yo na katikati ya Bidor TV. Maman Bijou lobi publicité vraiment et les karanango e banoko le kalango pona na za l'espérance wana parce que sans publicité mais auberge na biso na Iribu meta monsieur linga ki koyeba na te mais avec ma publicité donc ndenge Maman Bijou d'or alobela ngo chaque fois en tout cas yango bandeko mingi ya mokili mobimba ba États-Unis donc Canada Londres, France, Belgique, bah oui Maman Bijou mingi kapona ba publicité na on a ça là on dit vraiment que publicité et foutaka. Sans publicité mais Coca-Cola atika ba ko ça la publicité car parce que to melaraka kaka. Mais à continuer à ko ça la publicité parce qu'ayebi que oui avec publicité ndé eloko na ye eyebana. Maman Bijou le boza besoin ba c'est la publicité. Ya ka ça la contrat na Maman Bijou na bando ça la ka publicité ndé na ça la maison de personnel auberge na biso na matonge. Ya yo pe na banda ka ko leki. So ça fait la besoin Maman Bijou boka yo Maman Bijou lobi benga ngai na banda ko boka yo Maman Bijou luka pe ba naza sponsor ya Maman Bijou d'or nazawana pona ndeko oyo kolinga ta msuto travailler ensemble nazawana numéro nange ko bima na suka kuna benga Maman Bijou pona to meka ko solo la to ebelo ni to koki ko sala nazawana pona bino merci na batu nyonso to bopesa ba numéro ya téléphone nga na mutu yo surtout soka linga keleta msu congé na ki
benga mama bijou do asola bien to za ba appartement la biso eza vraiment waouh ba appartement la biso eza kitoko eza na prix ya bien bana potomi bazo se retrouver kuna na kati parce que to za toujours ya kotonda en tout cas ba tunyo surtout bosala ba donc ba sala bozo sala pour le moment ba séjour na bino na kati ya auberge na biso eza na Matonge mama bijou do nazo souhaiter bino kaka ba bon séjour na kati ya auberge na biso eza na Matonge na Irebu A37 ba tunyo surtout pe bo okende o bosi bosali sali ba réservation mama bijou à lobby en tout cas vous allez décider parce que kuna vraiment de makambu biso tout tokende kuna so tokei congé na ki donc toza la place moko ya bien transport eza bien makambu surtout eza bien en tout cas très bien vraiment donc bo confier vous allez toujours wana bo confier nga donc bo pesa ba numéro na nga et pas ya batu et puis muto lingo ke na o congé na ki benga ngai sala réservation na parce que place na biso ezala toujours ya kotonda na suka kuna na hotel la bino mwa publicité nazo zela yo ndeko ozo talanga obenga nga kuna osala réservation ya auberge na yo o eza na Matonge donc na Irebu A37 donc to bana no lisolo o mama bijou do rayeli bino naza na 3 points otoye ko solola na mukolo ya lelo oui 3 points la biso toye ko solola na mukolo ya lelo ezali premier point ezali bato o to tikelaka bango ba responsable ba responsabilité na kin do ba responsable to zwa kokei na oki ozwi ta mususu mutu ozwi gérant otikeli ye biloko na yo ya wana na ekolobela na tina wana bato to tikelaka biloko na biso deuxième point na ekolobela lisusu nini to tika kolobake na ke komeka na ke kosala soki esimbi te nazongi na nga poto totika koloba wana eza ba défaut o tosalaka ozokende oza na position te na ke komeka donc eza malamu te yango nde mutesala ki biso to échouera toujours na makambo to kende kosala na kini et puis troisième point ezali nini toyeba eloko nini to lingi toyeba eloko nini to kende kosala na kini tango ozokende yeba eloko nini na kei kosala eloko wana pe ezali vraiment très important na makambo to salaka yango nde mtememela biso mingi ba échec yango siko to bandalo na point ya liboso o mama bijou do ralobi ya bato o to tikela bango biloko na kini ozui okei oketa musuko monter ta mususu boulangerie na yo okomi kuna ozui gérant otikeli eloko bato wana nde baza koboma biso bato wana bazoboma biso na ndenge nini mama bijou na koloba na bino bandeko na nga mutu soko yo mutu obundi mingi mpe bazwaka na bango ba nini oyo bazwaka ba crédit na yebi ndeko moko na mboka na biso na Allemagne azwaka penza crédit na ye ya mbongo ebele asombi ba pareil na ye nyonso tu ya biloko ya kosala mapa ya kosala boulangerie na kati ya Congo akei ba pareil wana ekutaka vraiment cher akei na kini ndeko wana penza pa umelaki na kini amonte biloko na ye donc esengi kaka ifa zonga po vanda na poto azwi ndeko moko bandeko na ye atikeli bango boulangerie tango atikeli bango boulangerie azongi koto sikoyo eloko mama bijou do na ye koloba nde yango oyo bato totikela bango biloko bazala balingaka biso te bazala mitema mabe balingaka biso te bamilingaka bakaka bango moko donc okoki kozokei kini okoki omonte ta mosusu salon de coiffure osali ta mosusu boutique donc ndeko wana on atikela ko biloko na boutique yeta msoko mukokele kosomba biloko na bakato yemo akomi kokotisa biloko na boutique wana yemo akomi koteka biloko na boutique wana oki osali soki o terrasse wana kutu komeka na yo te osali terrasse ndeko wana abanda kosomba masanga yemoko azotiaka na terrasse aoyebi soka ake totekaka te aoyebi soka ake totekaka te nzoka ye azoteka yo moye o avance ekozala te ye azobonga yo ozobonga te oke kosala lisusu nini restaurant kutu ezalaka nde suka akondo yebi soka ake biloko epoli abanda koyebisa o kaka ke nazoteka te nzoka azoteka biloko oyo aboteka mbo wana yo omona na yo te donc basala bongo balingaka biso te donc na mosala nyonso to ata o taxi mutu wana okopesa ye bataxi na yo donc oyebisi yebi taxi na ye koma ata mosusu mosika te bando koma na taxi na bando tinda bataxi no na balufu bandosala bacommerce ya makasi mbongo wana ya ye boyebi pourkui bandeko wana basalaka biso bongo basalaka biso ntango yo opesi ye baresponsabilité ntango yo dabord ozopropose ye akotala yo te abanda otalaka mbala moko yina bongi oui ça c'est ce que ekomi occasion mpona nga mpe nakoma lokola ye mpona nga mpe nabonga oyo eza occasion na nga ya kobonga aza na souci na yo te ke donc
soki nasali ndeko nanga mabe so nasali mutu akonfienga mabe ta musu ndeko wana akobela ta musu ndeko wana akokufa ta musu ndeko wana na obebisa relation na ngala ndeko wana etali ye kutu te akovize kaka ke ntango yo propose ye atali nanu place ye awuti atali nanu pasi na ye oyo azalaki nango alobi wi ndeko nanga oyo mama Bijou ndenge apesinga mosala oyo aye konvwamisa nga na ye ifo na mvwama akoloba te ke na ye na mvwamisa mama Bijou nga na profite na nsima mama Bijou te wana ye akotala kaka ye. Donc bandeko na biso ya Congo balingi biso te, bandeko na biso ya Congo baza koboma biso nga na yebi ke donc ba société ba mindele mingi umelaka. Pourquoi? Parce que donc mundela kokoza la ta mususu ayiba kana yo banda ko yiba yo bo betata ba 10 ans 15 ans moi on sentit en exactement parce que azora babilo au moins mike oyo ekoki jamais ko kwesa yo mais bango siko na Congo ba yiba bongo te na Congo penza akoza alobabi oui mama Bijou apesinga yi boutique azela komona ngai fona bonga donc tam susu bambongo kutu ya ndaku ya loyer ya kofuta bando futa na ye bambongo ya loyer te mbongo loyer yo surtout aza kolia na ye aza kolia obi ofuti ndako bato ena futi nzoka futi te ofuti ndako bato ona futi nzoka futi te awe biso ka bi oui biloko awa tam susu ete camarade nzoka kuna na katikati ya boutique biloko esila yesu kota mususu azo se préparer après wana akende quelque part afungola ye boutique. Mais le cas quand nzamba baza juste bato wana nyoso tu ba échouer ka bazwa kana bango eloko te wana to koma na place wana après parce que balobi le bien mal acquis ndeko wana akotala wana te ndeko wana oloba ke oui lokola nazoteka malewa nga nazokolia na ngambo na kosa ke biloko ebenya biloko biloko eteka marate nzoka biloko ezotekama okamo so bobebani yebaki kofungola malewa na ye quelque part moto azalaki wana ozwiye azalaki ta mususu na makambo ya basi te akomi na makambo ya basi akomi mopao akomi ko vivre malamu yo ana poto awa mutu ezokrake bataxi na nga na tinda bataxi eza ko échouer bataxi suka bakotikela yo taxi emati likolo ya mabanga taxi ekufi mais soki ezali ya ye taxi wana ekokufaka te tomona ba taxi na banzela na ba Congo mona ba taxi moko ekufa mais eza ko sala et puis okotisa mbongo chaque jour yo tindaka ba voiture no ba occasion d'Europe otindaka partir à poto ke ikid okomona ndenge ni ba ko sabotele yo misala na yo biso to tinda ba taxi so tindi ba de taxi ko donc okei bo ekutu ba mutu chauffeur akoyiba kutu taxi kei na taxi so ke okei kutu ko luka ngota mso ke ko kutu ko evandi likola ba mabanga. Oh, tinda ta mususu ba 207 benga na tinda 207 muna ka ndekola nani bandekola ota mususu ba komi kokende ko kale chauffeur na nzela pona ko botela embongo ye mo kutu chauffeur alobi oui bango mo kutu bandekona ye bazo sala ye bongo bongo la ko sala ye ndenge nini donc suka ifuka tuke na échec ezali nini bato baza ko boma biso eza bato biso totikela bango biloko na biso ke zwa biloko na nga talela ngai pona nini po yo zala bien ozo mbongo na ya salaire ngala zala bien. Mais bango siko ba olinga bongo te mutu wana oloba non et pas na ekutu etali to zo mbongo na crédit etali te baza vraiment na bolingo na biso te bazala na bolingo na biso te yango lezo sala ki biso bana poto mo eto avancer na Congo ezate bato bazo boma biso bato aliboso bazala bato to tiara bango ko ba gérant bato to tiara bango zala wana kotalela nga biloko bato ba tolobaka ke yo teka biloko oteki yo futi batu yo sali boy donc ba gérant bango baza ko boma biso ozwi ya yo mbonga salaire ndambo tie na banque mbongo ndambo bombeli ngai bango ndi baza ko boma ko somba soki eloko na ya modèle nini o voiture asika okena na Congo ekobotela o eloko te pona nini kaka bato totikela bango biloko bango ndi baza ko boma biso andeko yangala mingi bakoma na bango fatigué ameka commerce amonike ameki ta mususu ba voiture esimbite bato totikela bango biloko babomeli misala ameki ta mususu eloko boye esimbite yango bato mingi bazonga bavanda na bango sima basala na bango lisusu ba faire na Congo te kopesa ndeko bongo na niftor te parce que ameka c'est difficile ya ko réussir na mboka na Congo pona nini pona bato totalela o batalela biso biloko na kin ezala côté famille ba bomaka kutu ya kosakana te ezala kutu ozwi mutu mususu ya libanda mutu nga libanda pe ata lokota ki na mabele
olokoti na mabele olobata mama bijou olokoti nga na mabele tika na sala musala na nga malamu pona na bénéficier ata mususu na salaire na ngai non ya remonda quelque mama bijou apesi nga musala bon ngai faut na profiter na gagner vie na ngai na sima mama bijou ko gagner vie na sima mama bijou na kimoyibi te oko gagner vie na sima mama bijou na ko détruire misala o mama bijou do akotikela o te parce que oyebi ndeni mama bijou do aluka mbongo na ete yozo détruire misala mama bijou lobi na ko détruire yango mama bijou tikeli na boutique ngala banda ozo bilamba ya kato ya na te karate ngala kota ba bilamba na ata lelo ke ko fungola ba magasin mususu oko réussir te parce que donc départ na weza ki malamu te na osepela kutu ovanda kawana ozotala nini mama bijou travaillaka na mbongo muke mama bijou do afutaka yo poza ko bomba un jour olobi mama bijou ngape na zikomi na capitale na nga yango yo mama bijou zwa bongo na ngata mzo sombela nga marchandise mama bijou basala ndenge nini na préférer mutu abongo soko miki ko sala na ndenge ya bongo en tout cas oko réussir parce que ozwi mbongo na ndenge ya malamu et puis osali likambu moko te kekoki ko bebisa yo ta msusu nani relation na yo na mutu yo apportaki yo na motema mutu apesaki yo ta msusu biloko na o gérer mingi bango basala bongo te bango bayaka penza ye akoti ali akomi na ye mopao akomi na ye na basi ebele akomi na ye na ba mibali ebele akomi kozwa mbongo na yo kosala nango oyo ye alingi azwi ba taxi na yo donc olia entretenir yango malamu ako entretenir yango malamu te mbongo nyonso to ezokota ye aza kolia suka bomelo biloko na yo parce que bazalaka mitema babe parce que balingaka biso te lokola balingaka biso te bazalaka mitema mabe na biso yango bato mingi bavanda na bango basalaka na bango bacommerce te mpona kosala commerce na Congo il faut zala motema makasi parce que biso bamama bijou oyo tozwa baku ebele bakozwa mpenza boutique biloko tu na kati ya boutique bamemi yango bakei nango bakozwa mpenza ke oui futaka nani ndako chaque mois futaka ndako ya bato mutu wana futaka na ye ndako ya bato te azwaka mbongo aliaka na ye suka okamwaka yake oui garantie esili il faut bobima garantie esili ndenge nini yo nayebisa ko chaque mois futaka mbongo oyebisa yango futi comment garantie ekoki kosila eloko bongo ekomelanga ata plus de 5 fois garantie nanga esilaka kaka bamemanga babiloko ya boutique mobimba bakei na biloko nyonso asilisi garantie azwi nani camion munene amemi biloko ya boutique tout akei nango ekei toza toujours baner solide so luki mwana ngo lelo nakangaka ekutu akima sera ba mwana semi so oluki mwana ngo lelo na linga kutu koyeba vie na ete place nini ekoma soko luki lelo mona ka aketa mso azaka na position mama bijou akutaki ye na mama bijou azaka ako ngana azaka ko évoluer ozomona nzamba azaka ako pambola mama bijou asala lisusu nini mama bijou ba taxi emona na temi balé mutu ayiba donc camion munene bayiba donc camion sala même pas 2 mois et matin dikolo ya mabanga to sala ba commerce ya modèle tobimaka na ba échec parce que tozala musika mais siko lokwa tozala musika mutoza obligé ya ko confier mutu moko na Congo oza obligé parce que kokosala te ozalia ozosala boko ekosimba te il faut ka confier membre famille moko il faut confier ka mutu oyo nzamba otia na nzela na yo o confier ta mutu balabala pona musala na yo et avancer siko problème inde eza yango wana okozwa mutu wana oyo ko confier ye misala na yo wapi parce que la plupart sur 10 en tout cas tam susu de batikala ya malamu 8 wala nyonso baza batu moko soko yelie projet tozo fungole loko boye tozo sala boulangerie ya azotala yo azomona yo zoba alobi asoka ko matina avion en tout cas tokotala ya na 10 sur 10 kaka 2 wana baza malamu siko 2 wana o baza malamu pona kozwa bango il faut senga kama wa nzambe pa tika makambo ebele nzambe otiko souffre neti ba biso ba bijou oyo so tozala ba nerf solidité mais ta mususu nga bijou na sina klaka ta mususu nga bijou na sina lapa penza Congo na tia munoko na se ba luma balobaka ni vida parce que tozwa ba coup ebele
Oui, bandeko nanga wana ezalaki première point au mama bijou do na monaka yango ndezo sala biso bana poto to réussir te parce que la plupart en tout cas tozo baluka kaka au rond point to baluka kaka boye to baluka kaka bongo parce que bato totikela bango totikela bango biloko na biso ba gérer na Congo bazala ramite mamabe bazala malamu te donc batala musika te batala ka pembeni mutu na mokili il faut ko tala ka musika il faut que tu aies la musique, aux viser musique au lobby. Ah, en tout cas, maman bijou confinga et loko boye, maman bijou confinga auberge naie, maman bijou sali boye. En tout cas, tu kan na profiter kana oya pesa kanga, mais un jour maman bijou vous la reconnaissante. Alors vous la reconnaissante nangai na onga naza ko salela ye. Batwana siko batala wana te, batala ka ke lelo pesingai confiance, lelo ngana auto bebani, lelo to panzani na biso ngana ke lukana nga vie. Lelo ke lukana o vie. Lelo lukana o vie. Ya mbongo eza salameli pona mutu nyonso tuté. Ezala mutu mususu PCK 5000, o PCK $1000 apamba, mona ndeye mutu na baby sa confiance na yo. O mona ndeye mutu na osala okoma ingrat na yo. Nzoka zoyeba ke $1000. So bandika ko échanger, o changer $100. Keba okoma na $200. Keba okoma na $300. Yeba sikelo oni osala na $1000 wana. Kala mi to ko kwea na yo. Kala mi to ko kwea no mais so ba futa ka ta $100 apamba o eza ya yo, nzamba opambola yo, muke o mono olia penza na $100 wana, o bando sala pe ba projet ya malamu na mbongo na yo par rapport so ko zwi $1000 o eza ya yo te, en tout cas osala nango eloko te. Okosala nango eloko te. Ozo bosa na kutu, ozo fula nde mutu oyo yo liembongo na ye parce que abandanga bandaka akolelela yo, tanga bandaka akolobela yo. En tout cas, chance na o nyonso to ekokende pe ya mwana mwasi oyo eskrokaki parce que otikala komona bolamu te. Wana ezaki point ya liboso bandeko na biso bato oyo tokonfiaka bango na Congo, bango nde mutu baza koboma yo nanga mpona to avancer te. Parce que mayele bana poto tozala na mayele bana poto tomona loin bana poto to ana nyonso tout tozotala ba mindele bazobongisa ya bango mboka biso pe tokozwa ba idée wana ba mayele wana tokena mpe na mboka na biso mais oko confier nani yango wana ndeko oyo zotala ngai nazopesa bino mbala moko nazosolola lisolo nazopesa bino mbala moko conseil yo ndeko zotala nga. Si on a mutu asir te na Congo kwa envia kana mama bijou te po mama bijou akende kikini. Oyebi mama bijou amona te. Si on a ba nerf solide te, ko mekana yo commerce na Congo te. Lia na mona ki mona mwasi mo ba sali mo vidéo na Belgique alobi ngana so manda kuna ngana poto. Ngaba na ngaba ozala bango parce que yebi na yeta msa meka ko kana ete. Yawanga na sekara na ngali susu na sekara mutu te azana ilo na Congo te na sekara na te parce que pesa meli mutu nyoso tuté et pesa meli mutu nyoso tuté place ozo se sentir oza à l'aise vanda wana se positionner zala wana sana vie na yo so kita mususu meka au moins que ça ba mususu bazala ka meka te ameka ko tia pa te akondana na eka déjà ba to ba kufa kumputu wana peso ezo ko arranger kaka yo. Mais commerce na Congo est vraiment difficile, est vraiment facilité. D'abord, il faut qu'on nzamba kutanisa yona mutu ya malamu. Donc ceux qui nzamba kutie yona kulwa na mutu ya malamu, omona makamuna yo surtout eko simba parce que za na batu musu omona ke aona sambela ka mais a baby sakaka. Ngala zakina gérer na moko donc asambela ka deuxième donc après pasteur ezalaka yene église na bango mais gérant na modèle asalanga bambala suka moko donc o nazala ke o ngape na zongi sela gérant wana nasi gérant wana ko la donc ndinga tambola na vina ya lobaka ke na sakana na batu mais na mama wana bijou asuki sanga bandeko na betela bino no lisula gérant na nga wana c'est que nazo bundela kaka pona auberge na biso simba donc bambongo ya poto bino moko ka boyebi naza député te bazala na bomengo boya azana 5000 ya kitisika 5000 pour atie projet na wana le bokamo kana dans 2 mois ndako telemi immeuble soki comme ça mbongo eza mbongo ya kisite eza mbongo ya normal. Ok, oui, par mois, tu kangi moi 1000, deuxième mois, tu kangi moi 1000, tu zo kangaka muke. Nalobi non.
naza soki toza na place na biso moko boye ezoporte eloko te des locataires ezoporte nango rien balocataire nanga babimi tika tosala nini bon tobongisa kaka tomeka nani kokule dal tosala bachambre mosusu likolo epuis oyo ase tobongisa totia mwa batoilette banini tobandolue esi na biso na bana poto nga mo mpeso na keki nalalaka nanga wana c'était comme ça ebanda ebongo mais tema naza moto ya baboule donc tozokende kaka bandeko nanga na bandi kosala misala nanga oyo bato bakritika nga kutu mpo na nga namonaki bapesanga makasi parce nga nazala so ozokritike nga nazotelema nga so okritike nga na olala te so okritike nga na olinga nalaki soki yo oza eloko te nga na danger donc nazalaki bato bazokritike nga naosala mosala na ngai bato bapesenga confiance bazokende na bango nazalaki d'abord na balocataire ya se balongwela bongisi locataire mo nazoba locataire o mokolo obima esala nga bien parce que ndako neza kitoko makasi nga na komeuble yango lisusu na doluesi na ngango kaka na poto ndenge ezalaka sikoyo balocataire wana esaliki na yebisi bango vraiment ifo bobima parce que ngai ifo nasala projet na ngai napesi bango bapréavis ka ndenge ezalaka wana bato na sikoyo ekomi ke babima nalobi bon ndako nete me ezalaki kitoko ezalaki mpe na place ya kosimbasimba te ngai ndako kaka couleur tosombi biloko ale tobandi mosala nazwi mpenza ebele ya mbongo natindeli gérant na nganga alobi en tout cas osomba nini osomba mbetu osomba éponge osomba frigo osomba tv tia ndako wana climatisé asala boye tocalcule mpenza mbongo ebimi ebele so ba $2500 nalobi bon nazotindela yo mbongo meble ndako wana natindeli gérant na ngai mbongo ndako wana mwana nzambe après pasteur na bango ye bebi ke gérant na ngai azwa mpenza mbongo na ngai akende kobala mwasi Gérard kende ko bala mwasi Gérard ce donc nasi nazwi déjà nini nasi nazwi wana ezaka mpona kotalisa bino bato totikela bango misala tozala na poana ya liboso bato totikela bango misala nde bazala ya mitema mabe Gérard nanga wana azwi 2500 nanga ki kobala mwasi abali mariage coutumier babandisi ko se préparer civil et puis na religieuse kana mbongo nanga wana ale ngai awa pe nasi nazwi contrat na mutu na proposé appartement na babenga auto benga appartement numéro 6 oyo ezala na entrée nango moko na proposé yango na bina moment boyo okita appartement numéro 6 ezala vide donc mutu wana pe etikala muki mutu nanga akita natinda bato mama bokende kotalela nga biloko ni kombo na ye marque pata eyoki nga je m'en fous parce que ayebi onga la sala ye na bibo kotalela na biloko ni nazobenga marque makazoyamba lisusu nga te marque yambaka nga te nga mutu nanga ifo ya na appartement tokosuka wapi donc otalela ngai nazala na pire sœur nanga moko mama Pélagie na mama Nadine olelo koma gérante nanga na bi mama Nadine mama Pélagie botalela ngai eloko nini marque asali na ba maso nanga bazalaki na badido bakomi kobenga nga mama Bijou atieli omesa moko bepasuka na kati donc akomi kolokotela nga biloko ya kolokota akasombi babiloko ya mabe ngai wana don tension bande kolanga ko sala commerce yo so muni mutazo sala musala na ye il faut ko pesa ba tout merci il faut ko ko envier te mais il faut ko boire que la mutu ba flair parce que c'est donc et pesa meli mutu nyoso tout to kuta na makambu on va surtout kuta ni o betinga kotonga na tele mi o betinga kotonga na tele mtano zo sala ngali kambu donc ngana zo lia nazo mela nazo bulelo lo ni na ko sala yo nde mwana mobali wana kombo ya marque ya sala nga bambala suka lokotela nga babiloko sala boye kapo na aloba ki mama na sombi TV et na kudu frigo kuta somba raté oh mama na sombi TV asombelinga ka TV mokebe aso azolinga bakiti soki ya modèle nini alokotelinga mesa ba maso na ba kombo ba mama bijona kuna na sima kuna musale ezo sala makaka tozo tonga mama ba maso na ba kombo ba mama bijou asombi nini mama Bijou to kangelo photo tata la te mesa ya kopasuka alokote linga ngoso ki mwa kobala salinga penza babenga ake sabotage ya suka po azumbo nanga utiliser ke kobala mwasi na ye après akomi koyebisa banani kaka yazaki gérant akomi koyebisa siko ba travailler bazala kana nga kutu après nazo bala na ngai apesi kutu na date donc nzambe ka mutatinda ki alobango apesi kutu na date nazo bala na ngai donc après kutu dani ni boye soki esili na ko bloquer mama Bijou mama donc na ko bloquer ye
sikoyo ba gérant ba travailleur wana ba yoki somo mo ba yebisange ezate ba leki na ba kanala ba mama Pélagie ba leki na kanala ba mama Nadi mama Pélagie ba yebisinga mama Bijou oyebi makambo ezoleka kuna tala marque aza kobala kabi bon azobala na meki ko benga et tellement nga aza na défaut mo so na lingi mutu en tout cas so na lingi mutu na lingaka mais tellement lokwa ba kwe komi ebele pona na zosko mutu na vanti na kata mutema na nga et comment penza passe donc batu o bazo ya sima bazo ya sima bazo kutana na bango na kokolo banini na bazo kutana na chance te parce que ba déception eleki mingi na vie mais ata bongo na za so na lingi mutu na pesa kapenza motema na nga na mona pasi pona kabwana na ye donc na bani ko mona marque wana azaki nyoso pona nganga na zaka na poto im totala batu nyoso tu bayebi sera marque bazali na bango bato bola bozolanda bijou so boyebi boyebo bokende na banda kuna biso na ba auberge na biso ba sirona boyebi marque parce que ça la bande commune peut ba benga mama bijou marque on a sala nini awa yakate ofuta kimbongo ya pamba mama bijou longola e bozoyeba marque. Donc nazala so na lingi mutu na linga mutu na pesa ki penza mutema ko ngabi ba yebisinga iselinga pasi mbala mona bengi marque o marque ba yebisinga yozo bala mabe biloko sombela kinga anda kuma beme tellement na linga kiye nazo mona ndenge na ngo sala te nazo yoka e kaka oh na ba marque ba yebisinga ki yozo bala marque kuna frigo ezate mutu azo ya dati boyo ozana oh mama afanya ya mukola ko ya izaki lendi mukola lendi kutuna tongo afanya ya frigo kozana kata ndaku wana nazo zakana moi patience na ba yebisinga balobi olingi obala okobala soki samedi oh maman te eza lokuta na kobala ménagier donc yo il faut yeba pasteur na biso mutalina kazwanga en charge pasteur na biso akufaki donc parce na za siko na makambo ebele na kobala na ngate eza makambo ya na lobaki na teki programme eza na ngoli susu bongo te ngabi OK problème eza te bande ko na nga boyo kasiko makambo onga na sala marque oui bande ko na za na biti donc kata pona ta on a ko monter yango et déranger ngate soki vidéo leki mulai et déranger nga pour le montage bande ko langa e ko sala ke nani e ko sala ke marque awangani na ya lobi non ako bala na ye na date ba yebisa kingate ngabi OK problème ezate na vanda ka bo ba mama Pélagie siko ba mama Nadi bazo mona nga ba mama Bijou vraiment pona nini nazo yoka biso te ba mona nga mystique mais tellement loka ba yebi ki na linga bongo bazo mona nga vraiment ndenge balobi tozo pied bisaye mais azo yoka te marque na za mutu mabe marque na zo boma mama Bijou après sikoyo na vandi ka nga bi bon marque balobi na ba yebisa baloba yebisinga balobi akobala na église moko ezala na limité balobi église yango babalisa bato ezala soki moko kaka ya munene boye bon comment na kosala nini bon c'est bon na vandika na lobi bon siko ngai fona lakisa marque ke nga na bijou d'or il faut na lakisa marque ke aza eloko te donc awangani ki akobala mukolo wana au moins ke abala te mais soki akobala mukolo wana na olapisa evi mbala mona vandi na bengi na bandi ko benga batu pa téléphone connaissance ezala bien mama Bijou asala mo ba connaissance na ya bien na bandi benga na bengi colonel na bengi général na bengi colonel na bengi général na bengi muto mbala moko na ko benga konzi moko boye alobi OK soki eza bongo ngala zo pesa yo ba soda en tenue civile na opeso ba soda en tenue civile nazo pesa wali soda na nga moko numéro na ye yango bo banda ko solola yebisa ye mutu ngo soka za ndenge nini biso to tiela ye ba soda ngabi OK nzambe merci apesi nga siko numéro ya soda wana tubandi ko solola na nga mama pesi tindela nga photo na ye na tindele photo ya marque tindele photo ya marque azaki pe na WhatsApp to comme ko solola OK babala na ba herbe biso tozo kende biso tozo kita kuna ngabi bobo kita kuna boza na tenue civile bota elanga parmi batu barobala soki boromona elongi oyo wala mama Pélagie ayebi le côté mama Nadine ayebi le côté ba travailler na bazaki na kati ya Irebu bayebi le côté nga siko na tongo na bandi siko makambo papa e ko sala ke mwana mobali wana soda ngo komona ezaka ipo akomi na kati ya
ya nini ya esika bakobala wana namona kaka appel mama bijou na moni akoma marque yango azalaki soko moni ye boyo koyeba ye mbala moko azalaki mokie mokuse mwindu donc c'est ça abi mama bijou parmi batu bakobala na moni mutu na yo aza awa esika nazalaki wana mai na makila esilinga ngabi mais moi mobalo aza ndoki kala aza na confiance na ye nazondima kutu bato bazoyebisa nga te bato bazoloba na nga nazondima bango te mais nzoka nde c'est que vraiment soki abali ya ndenge azobala ya solo boye makambo tu nazoyokaka sombeli nga biloko ya mabe eza ya solo en tout cas namiyokaki mawa epesaki nga pasi na confiance oyo nga nazalaki na ngo na bato oyo totikelaka bango biloko nabi nazalaka na poto naza na bana nga moye nasala misala eza te nazwi yo marke nalobi yo vanda awa yo banda kotalelanga misala epi marke osali nga boye en tout cas naokaki pasi makasi nga alobi ipo sala mosala na yo ok sala mosala na yo marke wana ndenge aza wana landa bamouvement na ye azokangama lelo abi mama bijou na osepelisa yo mwana mobali oyo pesa ye combien ngabi $2500 mwana mobali oyo nakosepelisa ye lelo mama bijou kobanga te tozala kaka ezalaka na ligne nga na mbangula lelisi mama Pélagie na leliseli mama Nadine ngabi mama Nadine en tout cas bo excuse nga nanu mais na tie ba omi ba na conférence bo excuse nga nanu parce que tamu suma kabubande ko lobalanga kubande omona kinazo négligeango na bande ko négligeango te mais na bande ko luka maele nini na koki kosala oyebi ki bozaki na raison nde tozolo baboye bolba ki maka bala lelo te na pesi bino raison maka zo bala mais mama Pélagie oyebi kozala ka soda makasi oza mwasi makasi mama Nadine bokende bokita kuna mais sikoyo ka bozoki oyebi ndenge nini mama bijou nga bibotika na bino basoda bazawana na tennis civil boza numéro ipo bo wana kobenga na mama Pélagie palinga abongale abandi kobenga mama abandi kobenga ipo pona yebisaki ipo nazotindela ba mama moko mibale boza na bango papa ngali mama Pélagie bosolola mais bino faut bobata mama ka yebi bino ye mama bijou fanda no to bino ni to sala ba komi ko solola papa ba mama wana ba mati moto ba landi ipo kala mingi te na vanda ka bona mona ka ba komi esika moko mama Pélagie mama bijou to kangi mark e ba kanga mark ndenge ni ka ndenge batu babimaka oh libala e witaka na nzambe do ba famille ya mwasi bazawana ba famille ya mobali bazawana bazobetela bango mark azobimaka sia ipwana oyo eza yo te asali nini ok ayebisi basoda mosusu wana botia ye bakraka do bakanga marke mwasi alata voile mwasi azobaluka na mabele bon mwasi keloko mama bijou asala donc nayebisaka bato nango nabi bato nango bozalaka na ngai ngai tozalaka wana nazala bien na très gentil pasi oyo ngai namonaka mpona ota mosusu kotika bana nango na mati na avion naye kosala bamisala na ngai na zongi naokonfie bino nazoba te nga so obeti nga boye nga na obeto ya munene donc nazala bongo nalingaka me soko osalinga mabe nga mpe naziyebisa wana moni naza boye nayebi nzambe nasambelaka nzambe parce que nayebi sa nzambe mobulu mais soko osalinga mabe nakomaka siko ndoki parce que wana nazalaki nakotisaki esprit mpenza ya mabe na kati mpo nazwa bapele donc Congo mutu nyonso to apesi akandi numéro na nga na minute nakangi kutu telefone parce que place bamemaki na bureau ya basoda babandaki kozela bayoka mona nga so na oloba nini marke azobenga mama ezanga marke nga binyama na yo na kati telefone bapela Congo bapele babokilo bato bakomobenga nazoyamba lisusu telefone te marke wana bakanga ye mwasi abaluka na mabele mwasi asala crise mwasi bamemai na bahopito bakende na ye na hopito babelle famille banani ekomi siko koswana ba mama Pélagie na mama Nadine ba famille ya mwasi ba famille ya Mark na ba famille ya mobali ya mwasi ya Mark ba komi koswanisa batu nanga ba komi kofinga bo bandoki bo mela muni bo nani bo bebisi libala ya pasteur bo benge pasteur bango bi pasteur na bino muyibi ake ko bala na mbongo ya batu mbongo ya baleza mbongo ya batu ba pese meble ndaku pasteur na bino alie mbongo koswana ekomi kuna Mark ya mema bakei na ba bureau la police mwasi batu bakei na salle bake kovanda na salle mwasi aza na église mwasi aza na hôpital mobali atikali na nini
na bureau ba police ba famille musu batikali na bureau ba police ba basi ba komi na salle ba marié ba zate boki biloko nga na salle marque donc nyo surtout na lobby na bino na yebisi bino pona koloba ke avant que ça la musala auto ça la chose na ba nerf solide okuta na ba ku mingi netinga na zo pesi bino moi explication oyo ezaki kutu na programme tena loba yango mais na lobby yango pona kotalisa bino ke batoto pesa bango misala na biso balinga biso te parce que marque wana bande ko za la payer marque wana bande ko futa ye soki pa yebisa kinga lobby na mama ngai naza ko bala nazo bala defisanga mbongo bandeko katanga muke en tout cas na lingaki na sala yango bandeko nanga mais ndeko wana azaki na mawana ngate ndeko wana atalaki kaka intérêt na ye ke ye azako bala ole ozwa tambongo ndambu ozwi mbongo nyoso obandi kosombela mutu biloko akala obandi kosombela batu biloko ya mabe po bana poto to bakende kuna babandi lisusu ko critiquenga babandi lisusu ko finganga ozobebisela mutu musala na ye ozobebisela mutu réputation na ye obosani bolamu nyoso to tamusu bozaka na mama bijou na bande ko tindele ba to biloko na bande ko tindela ye me marque alinga ipenza abomanga na kufa na tension mais ngana lakiseke ke ngana za bijou abo comprendre tina nini mama bijou lo na yebisi bino na lobi ke batu oyo to confiera bango biloko balinga biso te misala na biso mingi ezobeba pona batoto confiera bango biloko batoto pe to tira bango ba gérant bango nde baza mitema mabe na ba famille pe baza mitema mabe parce que ta mususu soki omoni mama bijou akende kolokota bato balabala boye donc keke na kende kolokota c'est trop dire na kende ko pesa batu mususu ta mususu confiance na pesa ka marque wana confiance bambula ebele autaka to utaka na boutique to longwe na boutique to na memie na ni ba maison de na nini na memie na ba auberge na biso na lobi géraka biloko yo mtu banda kozwaka bambongo yo mtu kosala kaboye na bandepi kotindele bambongo ebele donc c'est la ranga misala donc yo mtu futa ba maso yo mtu futa na pesa ki penza confiance mais tala oyo ndeko wana sala kinga ayo zalaki na souci na ngate ayeba kiki mama bijou azui contrat na mutu wana sa pesi mbongo na ye mutu wana zo ya kosala séjour na ye awa do ya lingaka yo kisanga soni do katala kika intérêt na ye alobi ngana bala nanga occasion yango na zumbongo ngana bala nanga do kazaki na souci ya ye mo kazaki na souci ya mama bijou te do bandeko wana balinga biso te so moni peta msu mama bijou ameka ki boyena mutu alibanda peut-être na meka ki peta msusu na famille na mona ki esimbite ba o bazana ba chance bokutana na ba famille okutana ta msusu na famille na yo na ndeko na yo opesa ye confiance a gérer le ta msusu ba misala na yo atelela ka ta msusu ba chantier na yo ndeko na yo wana azosala musala malamu en tout cas il faut kokumisa nzambe puis il faut kozala reconnaissant na ye parce que ça bango biso pe moya to sala musala malamu ekozala te okutana na ndeko moko boye na libanda ozuiye otie wana azo gérer le misala neti ngai nazana mama na di na komelela ye siko mbondo te na kobetela ye siko maboko makasi te parce que on sait jamais pour le moment na okumisa nzambe parce que akutana senga na mutu ya malamu ya nazo senga ki nzambe na ngai okelanga mawa to continuer kaka bongo makambo za mokileza na makambo ebele un jour peut-être akoki kozwata moselo ko moya kosala ye moko mais sata msusu mama bijou mais tozala toujours na bon terme ezala te ke kosala moninga lokola marque yaki kosalanga kosala lokola mwana mobali msusu bakombo ku de kimi ba jampi banani basala mama bijou ce n'est pas eza malamu te sikoyo luka jampi wana yo luka marque wana en tout cas je pense pas que bazala na évolution ya malamu ya wana il faut kozala toujours reconnaissant na mutu azosalela o musala na ndenge ya malamu oza ko se retrouver soko oza ko se retrouver na mutu na ndeko moko boye ozwaki ye opesa ye misala na yo a gérer le azosalela o malamu en tout cas il faut kozala reconnaissant na ye il faut kokumisa nzambe il faut ko kozala bien na moment oyo kutana na mutu ya malamu na soko kutana na batu toujours ka ya mabede mama bijou dans la tangela bino ndenge gérant na ngai ya kala na kombo ya marque asala kingai. En tout cas, si on kutana na bakuya boye, ngai na lembate na meka ya moi siku tu pe ya yaka lisusu wana na asala ngape lisusu bambala suka. Donc avant maman Nadine, nazaki pe avant maman Nadine kutu avant maman Nadine azoki moko wana longo ki na yeka na biloko mo mike mais o azalaki avant wana moko wana en tout cas sala ngape bakamba binene. Salanga makamba binene donc tozala kana tokutana na bakuebele mama bijou lembarate parce que eza makila au moins mutu abotama na ye na esprit ta mususu ya koluka mais
nakoki koloba ke ta mosusu kolongwa nanga Congo koya kovanda ta mosusu na poto ekoki kozala pe ta mosusu nakoki koloba te ke échec parce que naza nanga bien na bana babotami na poto bana nanga baza bien bazalaka na bango bien éducation ya bien toliaka na biso tozanga na biso ya kolia te bakendeka nani classe na bango kitoko traitement eza bien toana mboka moko ya bien oyo bamikonzi na biso ya poto babongisa mboka na bango tovandi na mboka toza na biso à l'aise mais kozala pe na Congo kovanda pe na Congo kuna soki nga Bijou nazalaka ta mosusu na Congo mais ta mosusu pe nazala évolution lisusu ya makasi koleka nde naza lelo boye parce que tobandi bandi kosala makasi mwa kala mais vis-à-vis naza musika yango na bandi kozala toujours kaka na baéchec ya bato oyo tozokutana na bango oyo tozotia bango comme bagérant yango wana point ya liboso naleki napesi yo kaka napesi bino kaka bandeko nani conseil vraiment ezali te eza kaka ke yo moko moto ozotalanga oyebi point nini esika nini yo ozali soki omeka motema na yo esuka okokaka na yo lisusu te koforce lisusu te parce que oya kobela oya kosala boye bato baza na Congo balingi biso te soki mpe ya yo ezokomarche zwa motu na yo oyo azosalela yo misala biso tolala apongi awa bango bazalaka kuna simba ye awa kosimba ye awa te simba ye mpenza awa tiaka ye toujours na baprière ke bocontinue bongo parce que la plupart baza na bango bato mabe la plupart balingi biso te la plupart bamilingaka bango moko bakanisaka ke sans biso bango bakoevolue nzoka sans biso bango bakozonga kaka ndenge nakutaki yo nde nakutaki yo ndenge okozonga lelo atodetourne nga eloko oreni nango na tamu kie epe esila ozonga kaka ndenge nakutaki okeba kutu te okozonga lisusu par terre so nakutaki ota mosusu aki na mwa escalier likolo boyo na okozonga na mabele mpona na bandolelela mbongo na nga na bandolelela misala na nga na bandobeta bisolo nde na beti ya marki boye na otikaka yo te obandozala toujours na katikati ya motema na nga parce que soki osengi nga oza na kati ya mosala na nga oza na kati ya kompanie na nga olobi mama Bijou naza na difficulté ede nga boye tokotala soki toza na mbongo tokomeka kosala apa ndenge bandaki kobala wana ta mosusu ninga nakoka kozwa ye en charge ya nyonso tu te mais ndenge na participe ata na eloko moko mais apréféré kuta bombela nga napesa participation na nga te parce que oyo asala escroke nga mbongo abombela nga nayeba te abala na ye natieli nga babiloko akolokota bakolokota na ndaku tellement lokola azalaki fanatique na ye donc ayebi ke mama Bijou akosanga mama Bijou akovivre te parce que ye moto ando opesanga pema nzoka akosaki moto apesaka motu pema eza nzambe moto apesaka biso mayele eza nzambe donc côté ya point ya liboso en tout cas toleka nasi bandeko nanga bokocomprendre baku eza ebele na bamisala oyo tosalaka na Congo il faut ozala kaka baner solide mpona ocontinue kosala misala ndenge mama Bijou do asalaka. Deuxième point, yango siko to koti to mekana nkosolola na bandeko partager na nos vidéos oyo tamsu ndeko moko walingaka ayeba eloko nini esala ke biso bana poto to mekto sala musala na Congo et puis to ressurté la plupart ya bana poto tozo sala musala tozo sala toujours na échec eza nini mama Bijou alobi partager vidéo nanga ta mususu tiaki j'aime te bimana nous tia na moi j'aime na yo et sala mama Bijou do bien commentaire na ta mususu pokuta na baku et bele ta mususu kolekanga na kosenga yo otiela nga commentaire parce que na yebi ke ndeko na moko azalaka na mboka Allemagne awa yebe na bilanga zo zwa baku me kotanga kombo na ye eza te na musala ya bilanga zo zwa baku ya kosakana te wana kutu eza suka wana kutu eza ndenge moko ya musala bilanga eza ndenge moko na bato basala ba terrasse ondi bato basala ba terrasse ozala ke mutu azana kati wana ya terrasse azoteka na ye masanga na yebisa ko kateka kate ndenge mo pena musala bilanga biso ngala tangama na boutique pourquoi parce que na bande komona na boutique bande kozala quand même moi un peu na koki ko contrôler yango par rapport à ba misala mususu pour la boutique so na tindi lota mususu sans pantalon na ya jean na yebi ke za sans pantalon ya jean ko na koya na otala sans pantalon na ya jean eza wapi soko teka ki 30 na omona 70 yo na bande kokangama na musala wana pour le monde ezaki un peu facile pour ngai na koka ko gérer yango mais bana kuta na bakuebele kaka na kuta la penza na bakuebele donc ya oteke lamba ta musu lamba robi gogo mona robi kitoko neti mama Bijou lati so na tindi ta musu za ta musu $100 $200 orotia na ta musu robe ata so baba kiteka na 100 oteka ta 120 wala kutu tokipa yango te quand même tekelanga na prix onga na lobaki kosa ta na soldat ki on a 60
yo zwa ta 40 wana par rapport aux wanga robi mobimba musala ya bilanga lisusu eza suka musala ya bilanga lisusu eza deux fois te eza na bato penza osala penza ona sala penza 5 hectares ya masangu yo zate mukolo ba bukela yo masangu babimisi loka 3 sacs wala pende ko na sozano na mutu malamu te na conseiller te po ezape matata eza matata to enviaka te mutu asali ka keloko bien mutu asali loko ngana sala c'est pas facile à sala commerce na Congo bato to tia bango kuna na Congo baza batu mabe o baza ba gérant na biso o ba famille na biso ba linga biso te ndeko na nga to komi na deuxième point vraiment eza nango eloko moko ya koumela te deuxième point ezaka ndeko na nga oyo zotala ngai na yebi ko so partager vidéo oyo deuxième point ezali kaka ke donc biso moko pe moko ba maloba oto lobaka yango te bomela biso misala ndeko na nga oyo zotala nga soko za prêté oza prêté ya okene ko sala eloko na Congo futa billet na yo kende tala ba famille na yo na ndenge ya malamu sala vacances na yo ndenge ka to kende ba vacances na bamboka mususu kende tala ba parents zonga na yo soki okeyita mususu ko sala eloko okeyita mususu ezala batu mususu sala kia olena tindela bino mbongo chaque fois na kende na fungoela bino mo ligablo mo bebo ko se vivre kende sala bango biloko na bango tikela bango matana en avion zonga na yo mboka zonga na opoto siko vandaka par rapport soko zo kende ko sala ba faire yo moko mutu moko za na maloba mibale olobi na zo kende ko meka o to loba yango na nde mutu esala maka mbongo eza passe eza na bande ko mususu bazozo ba crédit eza na bande ko mususu asala konzo na ye bambula la bambula bambongo ta mususu ya bana mbongo ta mususu yo moko lata bien mbongo ta mususu yo moko lia bien mbongo ta mususu yo moko kende ba voyage na ba Espagne na bamboka esoki nini non ozo sala lobi na za na projet moko boye il faut na sala yango ngana na za besoin ta mususu na sala usine soki ya ba jus obandi ko spare no ba dochi balobo obandi ko économiser ko bomba mbongo na yo ko bomba mbongo na yo ko bomba mbongo na yo ko kina projet il fallait yo sala après comment lo balango après comme ko lo bakina ke ko meka est-ce que ça normal parce que eloko yo okangisi mbongo tango zo kene ko sala musala bana ke ko sala non na ke ko meka soko lobi na ke ko meka ko meka penza ko et puis tango ko meka ozala ka perdant to lo bara mingi na ke ko meka na ke ko meka soki simbi nango soki simbi te na zongi na ngapoto soki simbi te zongi na poto papa obebisi 5000 papa obebisi 10000 mbongo na falo yo kabela no bato Congo be mbongo na falo tira bana na compte mbongo na falo lia na wango par rapport na ke ko meka ok ko meka ko bato bato sala ke loko ou bien comment langage wana to lo bango trop ona ke ko meka na ke ko meka so esimbite na ozonga la ngai so esimbite na ozonga la ngai poto ok ozalia le sombi ba carton osombi biloko tondisi na ba carton biso ba mama ba conteneur oui otondisi biloko alobengi papa Zéphirin na bwa kiyo papa na papa Masamba boya zo ba carton biloko bato pe ba oboya na bango te bango na papa viens prochaine na kangi di carton viens prochaine pa oboya ta memelo ay ko memelo ba carton ok na nga yo wana po futi tike wana ok komika ok komeko fungoli si boutique ofungoli si boutique omoni ki boutique ezo simbi na ngota le yo wana benda ozongi parce que pour nini parce que bandeli déjà ozaki na position T ozaki na position T mutu faut ça na position na ke ko fungola boutique na nga pona esimba tango ozo kitela bango pe na esprit ke na eko fungusa la société na nga ona eko meka nena ko fungola ka boutique so esimbite na ke na nga azaka na poto allez après boutique esimbite yo wana oyebelo ko lingite ozongi na yo oyo vande omeki lisusu projet mususu oke ko meka tango tozo ko meka na tozo ko sala tango za déjà ozolo bakena zo kene ko meka
donc oza déjà na position te oza déjà oza mutu moko oyebi ke simba nango te mais naza komeka nanga mais ozo kobebisa batana yo ozo bebisa bambongo na yo après koloba ke na kendeki kosala na kendeki kofungola eloko esimbi te yo moko d'abord na ebandeli ozalaki déjà na baide ke oke komeka soki esimbi te koyoka susi te totika koloba bongo na kei komeka soki oke kosala eloko il faut yeba ke na ke kosala eloko bato ya Congo bazalaka seriété ngata nazokita na idée boyna il s'agit biso ba auto kende kidka ya ba 2 semaines parce que naza na mwana kende classe oza bato mingi vraiment tant ozokende kosala projet moko kita penza vanda na Congo kita penza ovandi na Congo penza otala penza eloko na onde nini eza kola ofeni eloko na onde nini eza kotambola ovandi penza na moment moko yo boko ovandi ke oui oyebi ke oui penza na malewa nanga ekotisaka autant malewa nanga na kotisaka ovandi penza ovandi si société na aposi minzelo ozongi ubeba msusu basalaka d'abord ozosala ozwi déjà congé à 2 semaines ok kosala eloko ya monene ta msusu lokola donc lokola restaurant na 2 semaines. Est-ce que dans 2 semaines penza yo kovandisa masolo malamu et si mbate 2 semaines oyo ezala rapide bata na biso tozokende congé ya bato tozokende kofungola biloko na 2 semaines na 2 semaines nakei kosala nakei kolonisa biloko esimba te yaya na 2 semaines ba 2 semaines oh 2 semaines ata 1 mois totika kosala kake oke komeka eloko donc tokende ke kofungola biloko tokende komeka te tango oke kosala eloko na ke komeka te nga mama Bijou nazonga kana nga moko nga tona obanda kosala ba auberge na biso oyo na mekaki te na yebaki ke critique kozala nango na yebaki bato bako critiquer nga siko critique kipara na nga critique te ngata ozo critiquer nga nazo kende na nga pa nga peza la bona oto tielo ko moko boye na mikolo na chaîne baba biloko na tira ba mike wana na chaîne boyo ka ngwe ça très important donc ce qu'on ozo critiquer nga nazo kola tant kutu mususu so bozo critiquer tant mususu bozo luka nga ba problème nga zo biyo kitoko évolution na ngezo mata bino koto bo critiquer nga koto na tombwa mi so ba critiquer nga mingi tant mususu ba tumolinga mingi nga na tombwa mi tango nazo msala yango na yebaki ke naza komeka te na ke komeka te na yebaki naza kosala et puis je vais na kokende musika na kotikala kana de na bandaka na de appartement na biki nga na kotikala kana de wana te likolo oyo suka ekotongama place nazo kokate suka ekosimba na keibe da ke libela na ozonga sima te c'est ça to meka kate na ke komeka oke omeka nini oke omeka na mbongo ya pasi na mbongo ya pasi okangi mbongo naone koyo ba mususu bazwela ngo penza ba crédit na banque futa ba crédit moko boye eloko moko sala yo moko des choses akina maloba mibale ona ke komeka okende komeka te ndeko na soko yebi ke oke komeka na yo vanda na yo soko yebi ke oke komeka na yo tikela bana na mbongo na compte kokende komeka musala na Congo te kende sala wana ezaki ka ba maloba otolobaka yangwana nde ta mususu osolobaki bongo donc mokile salama na liloba donc na vie photo e baka biloko ni tozoloba biloko toloba yango nde esalamaka mama Bijou nga na lobi nga na mekaki te nga na salaki nga na lobi na bandita des appartements na okende ta bino bato bazoloba nga na otia bango be bato bazoloba bino mama moko azalaka soki ya métis alobi na obo na tiebwe mama moko azalaka alobi na tiebwe na okipe bango te na otia bango boy na otia bango boy parce que na yebaki eloko na sana na yebaki eloko nini na lingi na yebaki eloko nini na osala na yebaki ke kosimba nango na yebaki na mwana nzambe nyoso tuna olobe ekokisama donc toyeba ba biloko tolobaka totika kolobata ke na Congo na ke komeka tant tokende komeka puis batongo pe osala bango nozoba na komeka na kosala boutique ba otalo penza boye kokende komeka ba olakiso penza ba biloko mo penza ke oui oye penza komeka pono koka tozonga na otango yo kozonga na biloko etika na ya bango donc ce que ba faire a bongo totika osala bongo donc mbongo eza pasi ba age ezopusana soko ozokoka na yo affaire tokende musala na yo bombela ba na mbongo na compte mi sepelisaka na yo kendeke na yo ba congé lataka na yo eza bato musu
vinae il faut la taranae ba biloko cher oui eza nango yo parce que kolala kola mkeza nango habitude te donc mutambo azolia mbongo na ye lia mbongo na yo pour sa voiture na ya kitoko ata ya ba soki ya ba 5000 zwanda kuna crédit ya poto zalaka na o bien ba na ba liaka bien ba congélateur tonda keza ba tumususu bango ba envia na boka biloko ko lia vandela ba congélateur na yo liaka mbongo na yo so ko kakosala ba projet te ko zalaka na ba maloba mibale te parce que yango peza parmi ba biloko oyo ezoboma biso bana poto oyebi eloko lingi te. Donc na troisième point ezali nini ezali makambo biso moko eza na mutu mususu okendeki kosala na yo projet na kini okendeki kosala na yo projet na yo ozala mbongo mingi te mais okendeki kosala makambo oyo eleki mbongo oyo oza nango. Mama Bijou na lobaka la bino na lobi mutu na mokili il faut zalaka discipliné. Mama Bijou na lobaka la bino na mokili mutu il faut zalaka discipliné. Ezala batu mususu bazwaka na bango mbongo ya facile. Avant di boye 100 000 ekite lié, 50 000 ekite lié. Osala projet na yo tam soza ki na mbala moko ou esili ezala batu mususu nzambe atinda bango na mokili excusez donc asuki est dérangé. Ezala batu mususu na mokili nzamba atinda azwa na ye malembe. Azwa na ye malembe banda bota mazala na eka ndenge wana amatakata kitakata zora na eka bongo. Ozala tam susu na projet moko boye olingo sala okangisi penza tam susu mbongo na yo bia na okele tam susu koluka tam susu ndako kofutela na fungolisa tam susu boutique nanga na fungolisa tam susu atelier nanga na kele kosala so misala nanga okitoke okei na mbongo na yo okena mbongo na po osala eloko na okende kosala okomi kuna obosani eloko obosani beat ya eloko ni okende kosala na Congo obosani na yo obandi na yo lisusu kosala folie ozala mo 5000 na yo awa marchandise na oya kinango ezana ngo wana te siko mbongo no oya kinango po ozwa maison na yo osala musala na yo okende na yo na siko bandi folie okomi na la vie ya ba chez Tembaye Intercontinental place boye okomi kosala folie pona batu ba sentir que mona poto akiti wala pe mususu yango la ezoko boma biso moto sala misala malamu na Congo ezate parce que to bosa na makamu to kendele ki kosala na Congo tozo vivre na ba vie moko ya ba onga na Congo ya lofundu moko ya pamba o ezala ki makambo akala ta on a kiti na venir faut ba sentir que Bijou a kiti banganda yo surtout ba ke mona poto azaya mona poto moko aye kotoyo obane na tam su kolala na appartement ya Mama Bijou futi etam susu moi $15 par jour le bité nga za susu ni muto ba niveau boye tenga fona ba dolala na appartement moko ya ba $300 par jour au moins la suka okwei projet kende ko sala o salité parce que oza na contrôle te oza okendeli likambo zela concentré na likambo donc na zala na kei pona osala likambo tam susu pona na banda tam susu ko benga batu na sisi déjà likambo na zala nous concentrer une semaine na sali papa cela veut dire que na komi dégager ok siko na za libre donc ok na ki coller et puis qui colle tama kena déjà musala na ngai na ko vanda na lela ngai liboke et puis so la lela liboke elingo lo bateka na sisi mbonga projet na ngai na olia liboke la bando kolesa batu nyonso tu bazana na benga ba shege tu ba ya bolia non parce que na okokate na kendeki na ko sala projet ale ngale butu nyonso tu na peigner kabelo na matita ale ngana concert à jibe na ke lukani ngai wala concert a fali $100 la foutu les 4-5 personnes to koti concert projet de kosimba au moins qu'il faut ça mbongo akisi mais na mbongo ya normal be kokate ya mona il faut to pona nazo sala projet na
na se retirer na ngata msuna ambiance mais nazo sala na ambiance na ndenge nanga ambiance ezaka ateke fona kende na ngana nini na boîte ambiance ezaki oui na vandi na ngana sisi misala na ngatu na chipe ya makolo na ngali kolo boyeko bopia nga kokala mela eza ambiance nazwi kaye na ngana komotala lelo nazwi combien de kunde eza ambiance na nga yango wana esili bongo bopesaka komama na dilo lambelinga nini oyo mama bishulo na tumbelo mabundu bayelinga mabundu na nga bayelinga kokala nga na tali bakaye na nga na meli kokala ngale na koti olala mlobi na olamuka ambiance na nga yango wana esuki bongo so na lingi na sepela ka 2 personnes 3 personnes ba chauffeur tozala na bango ale to lien na biso liboke tozongi na biso na yebi na wonge kosoma ba champagne na ba nini te na yebi mwana mwasi moko soka ki ekini chaque jour à côté à boîte chaque jour ngola suka comme na suka ba 55 dollars to futa ala nini akomo zanga ngo ezala moko so sa benga nga mama bijou 55 wana o matana avion na ana ngote mama bijou na okozo mbongo koto na landeli ye malamu chaque jour azaki na ambiance azozanga siko 55 dollars ya kofuta pa matana avion azonga moi moi c'est bon bien chaque jour soit qui kin azala na boîte et puis boîte on ezala comme ça na batu babimisaka yo peut-être so bato babimisaka oui guerre ne mais ngala bimisaka bino na bifuti na kiele to no so ba champagne bazo pédicile biso ba jet de lumière na likamuni na likamuni parce que projet ezala kaka projet bimarakaka ngala sila projet te projet bimarakaka et kokakaka te mutula mokilo il faut to kokaka te nazaki kosimba 1000 na moni 1000 na komo mona 1000 mukie okomo na kosimba 10000 okomo na 10000 mukie c'est ça la vie mutu musu abota mabongo ngala bota mabongo na bota mabongo ya na kokozwa te ke na sala ambiance makasi te ezala mutu mususu ya projet na mbongo na ozela projet mais yo analo continue na via ambiance yo ano continue na ba via ya kosomba ba biloko ya cher ba lix mais projet na ozo koka kosala yango te okay na okini bio okina na mbongo na yo okomi kuno lingi bato ba sentir yo zaka mona poto wana ya ba makambo wana ba ko sentir yo zaka mona poto parce que ba ngo bazana besoin bongo obimisa bango na boîte bazana besoin ya bongo ba shege balanda ka ona nzela shege kolanda na nzela oui pour la pesa bino ba frère on azala na maboko et déranger ngane lokote mais na vider ça qui ngate so na bimisi na pesi bino tam susu na bimisi 5 dollars na pesi bino lobi na yesu na ziana na pesa bino 5 dollars et comme mi koyo so difana déclarer na pesa bino 5 dollars contrat ngo ya wapi na osala ngote si bozu 5 dollars lelo seke bobosa na ngati na ozonga tozalaka na ba limite okay na projet na ona kin sala na le projet na yo osilisi projet na yo oza mutu okoyi na ko se défouler toyebaka la place ni to toyebaka ba place ni to ko kota te ozala na mwana poto tozala biso na tout na mona ba voiture kitoko ba place ni to zotamboleza na ngokaka inter ba mindele ya bango moko kutu ye vrai mundele soka kiti préférer que le vendre na ba place mo lokola ya mboka biso bitu saka ndenge mona bango amona ba mama wana ba mimi ba pondula mutu esale bien mais biso te biso kutu tamusu tango avance na avant ya poto obando vana na ba commune moko reculer wana vana na mandako mo ya malamu te mo commune na poto lo fu o commune na kini lo fundo lokola kutu o vanda na matonge lo fundo lokola kutu vanda na bandal o mona ba bandal ba matonge ba kitambo ba commune na pamba o commune na complexe ba interne ba nini eza ba complexe to vana na mboka poto to mona ga nyoso to zana nyoso ana kini kutata na koti na nga wenze mikolo nyoso tuna wa kosepela na zo mona bato wana ezosala nga bien par rapport okoni ba vi monka ba supermarché lokola mutu moko surtout ke lango nzoka supermarché loko te champagne loko te to mela ngo kutu te okomi na vi mo ifo ba mona ka ona ba poto zo soma ba champagne ba poto akala mama ba poto akala papeza la lisusu te kende sala projet o bato bozala bango la ba osepela pozo menisa ba champagne o lesa ba maboke ba nini bozo bima ba staff
mais tant on mata na vie au sali pe lokote bango mo bato liboso ba finga asusu bato ayaki abaki ofungolisa boutique omona kokita akei bona poto pamba bakomo finga yo omoni te akoma ekutu kozanga bambongo asomba nini yo masanga omoni te kutu na suka biso omo ofutele mbongo nini omoni kutu na suka boye momoni nga sambwaki batu mabe omelisaki bango lesa bango mena suka yo lingo zonga bakomi kofinga o projet na okokisa yango te osepelisi bango me bango bakomi kofinga yo pourquoi to continuer na vie ya bo mpona nini bandeko na nga video na salelaki bino bana poto mpona nini tozo réussir te na kini oke na projet na osala projet na longola makambo ya ba staff toke nango wapi biso tovivra toujours ka na staff nesi boso na sisi kaka na sisi émission nazo oblige obima na mbona biso naki mwana nga tokotambola na sena blessing na nga yanga vie yango wana soki kolia soki aisi na okende kolia na bana na nga restaurant na okota na ngai siko tanga la kena ki na kwa envier ba restaurant na kwa envier ba place ba sala ba crème na kwa envier on nani na kutu na linga nga bosele linga nini bosele linga soki benga mbinzo na nga na vandi na nga place à bien tam susu kutu musique te na linga so na concentrer na linga musique te na linga eloko te na vanda nga moko na ba kaye na ba téléphone c'est tout et puis on a simba nzela na zongi ya na nzela te donc na sali tapage moko te que il faut bato ya quartier ba sentir que mona poto akitia non na sala ngote et comment nga yaki ko sala nini eloko comment important na Congo ya ngwana azala na nini na kini eloko comment important ya ngwana o yaki na ba mala bilamba na za nani na vanja ba mana dina yebi na so na 4-5 valises ya na kini kuna pe le bilamba ezebele. Et puis la tango te pas place au Keneza te na suna ba robe na milayo na osala ka misana zo lekara na tina olala ka bongo na zaki na maso na mo muta couleur kutu abidanga donc muko msusu na sapé na zo bima bi mama bijou deux fois te ngabi bosko na la ta bilamba la ke wapi na ke wapi mais bango surtout ne bazala ba yebi bayebi ke na kati ya ndako biloko etondi mais alataka te parce que na tekaka kutu na bilamba na okende wapi nga na bomona nga kala butu alenga wana le bofutinga mo $50 na nga ya appartement makambo nazoloba na bino bandeko c'est capital ochango na misala et puis bomona ke simba to limiter na sina sala na vidéo mona limiter les dépenses so lingo réussir na vie o limiter ba dépenses na yo oza sérieux na makambo ozo sala et puis yeba eloko nini ozo sala na lobi la bino na binga mama bijou na yeba ke eloko nini nazo sala na yeba ke eloko na nazo sala ke wi nzamba osunga nga ata après 5 ans non si ça projet na nga na otambola na maleme na zana nga pressé na zana nga na okima na nga mbangu na mutute na loba na bino na lobi mbangu nde pema so ozo sala mbangu yo kangama pandi ale koki susu koki mate donc na otambola na nga malembe na sala ko sala concurrence na mutute yen bozwi na yena yanga kokani te tam susu ya zana ina chance akuta na ba occasion mo boy avandi boy basali doa ba 100,000 basali doa ba 50,000 ya ba 30,000 biso siko muto sala dans à la raté ozo bundela kana mbongo na yo moko ya na vanda boeta mususu western nye uti Londres ka sa ekoti boya lenga wana sa na chango na pojo le sa wana na loba na bino batu bazoya ata mususu bazolela makamba courant na sangisa mbongo na ngane na auto sa départ unique na ngai lienga mbongo bambula na zui départ unique na ngai ya courant ya malamu na sangisa mbongo na fungula sa la départ unique ya courant te na sangisa mbongo na bakisa na luka na solution ya citerne toza na soki moko mibale comme ata 4 kuna likolo po batu ba vanda na irebu baza na problème mai te na sangisa mbongo na tinditi na bengi ti batu réside zo ba chimoli ni mabele liboso le po na ba pesinga mai o eleki de puissance ko leka ba mai nyo surtout na kati ya irebu siko sana ngawe uti western union ponga na bongisela na bato bazo kotisela nga mbongo na bongisela bango bazala bien na kati sika so ba ye réclamation ezala te na zota ba matela na zana ngona bua kala so ba matela sika alenga na €100 wana soki $100 wana we kotika siko ngala na chango na sac ale na bengi mouvement na bengi staff boya bantos ba staff balinga na boka bonga kuna zingina mona moko yento to azaki simba kitunga na nga partout mais mukolo ba yini na nga bazwaki ye na yebise ba banda okosila mama bijou makambo banda osela mama bijou ba vidéo nzoka ba yebite mama bijou ba osalele ba vidéo a
zala ba nerf solide et puis dans le balabino na biso likambo debi kiza ya lokuta ata osali waya na ningisanga te nazaka na ye moko na tamsu bouti bo vandi boye bouti ba course alo fungoli sa ko bizwa mbongo keno somba poulet mayo to lia hein ka ye wana moko mukolo masalanga ba makambo mo ya suka awa na lesa ye na lalisa ye na irebu wana ndako fele alala liaka mais zwa ka tamsu mbongo keno ko futa batu na bilanga zwa esko kanga mo akima na ye tanga akima na ye ale bato balinga baluka toujours batu ba problème bazwa mo na mobalo la ba récupérer ba lobi bon yo loko bande ko tambola na bijou eza occasion malamu to zuyo penza yo mto ebi ba secret bijou ale bimisa ba secret bijou na bada ko bimisa sko ba secret bijou on dirait bijou za na secret ale banda sko conseil la ba vidéo to banda ko tindela ka batu bomoni batu to lesa ozo lesa muto lesi sura bande ko sisa na mbongo na ba appartement pa ya garçon wana mwana mobali wana wazaki simba kitunga na mais leo na lelati mais tamsunde na yokinga mo nzala na bibo zwa mbongo kele ko somba to lia magena bande ko sala bon mais tala makambo mwana mobali na salanga kobebisa projet na yo pona bambiance te kobebisa projet na yo pona ke ko lesa ka bango te loko zo sala biso batu ya poto to réussir te parce que to bout mo to bungaka mo to ki okiti kino lingi batu ba sentir yo ne to za na paradis to za na paradis te to tambola na mabele to za na peka na bamboka wana to za pe bana kin koma na yo kutu mwana kin ngako to zo na kiti na milemo bazo ba mama yo za na poto ngabi ndana ngabi simna za na poto elongi na ye koma na za na poto biso so to za na kin to za biso so to ba na kin tozo mona penza oui mona pe mama Olive mama ya bien mama ya mbongo moi si ya ex président ya biso ye monta mso akita penza kiti na akei pa zo buka ba pondu na ba travailler ba kipe ba teki ba pondu est-ce que mama Olive pour côté ka pondu pa dae e ko lobela nini mais azo sala yango parce que yebi ke tout fait nombre mais parce que ba pondu ale ko kipe ko aider à foutre ba travailleur to bunga ba biloko na biso to kende ko sala okomi kuno komo mona net yo danger ozobosa na ke ozwaki ba crédit na ona poto ozobosa na ke ozaki na projet na ya malamu ozobosa na ke osala likele bana yo ozwa mbongo na oposa na projet na yo ozobosa na ke okanga ba mbongo na yo kala ta 2 ans 3 ans pour osala projet lelo yo ozwi occasion kita na kin ale omoni ke oui lokola nga na kiti na kin non il faut équiper pour la thé ozo changer 4 fois 5 fois le sapé yo ale ozo bimozo kino ke wapi batonga kongo bandimaka na bango biso te ata omelisi bango ata okotisi bango boîte bandima na bango ba mesala na bango na vie wana ntango yo okende bazongeli na bavi na bango bazongeli masanga na bango bamela ya local bazongeli soki baprimisi na bango soki baskole na bango bazongeli yango mais yo ntango yo kiti okomi komelisa bango bachampagne nde esala nini yo mpe ta mosu na poto omelaka mpe bachampagne yango mpe te mpo totiaka yango ka te osali tapage oyo bato bakosentir te baoseka yo baseka bino balinga bato akini bakitaka bakoma kondima bato bakitaka na baprojet bandimaka tonton moko boye tonton ngo banda avanda mpenza ata mosusu kuta otonga immeuble abongisaka mwa chambre moko na salon na ye natonga namoki omona bamaso na ye nde bazomatisa soki basime ezokende soki place nini tonton wana monaka na pantalon na ye na sengle na ye avanda na ye concentré otala immeuble na ye otala ndenge chantier na ye ezotambola avant dis-moi 1 mois 2 semaines na ye moi 1 mois na ye alandeli chantier na ye ba ale wana simizela zongi na ye nga naza na batonto ebele surtout bana mibali na ntango bakombo te na Allemagne na Belgique partout ondima futi appartement na ye ya mokie abi mama bijou naza na nga moko naza na ngai nga moko mbongo na nga nazoki kotonga na bibwa naki kotonga na bibwa pesanga kaka chambre na mokie ko natiaka na nga kaka mutu natiaka na nga kaka mutu donc eza nango passable mpo na ngai azwa appartement na ye afuti mwa 450 na ye akabeti mwa 1 mois na ye ta mosusu amemaki 10 000 afuti 450 akolia na ye mpe ta mosusu malewe epa na biso ta mosusu chaque jour aliaka na ye kaka wana epa mama Nadine ake asalisali mosala na ye ale jour ekoki ale ye wana asimi nzela benda moko kuta oti kobenganga mama bijou fo nakita parce que nazokende kotala na ye ni bazokule est-ce que place ezali nga bikangisaka place na yo déjà natali na kaye na bi te baplace ya mikie kozala te eza ya monene mama bijou bomi ngai
obominga nga penza ka place na mukende parce que nazokele kosala makambo na mbongo te ngabi okelo koza kunde na nga ya kala oza client na nga ya kala to kosolola mama bija solola kaka ngabo kozwa ya munene parce que ya mike wana basi bazui okozwa ya munene mais to kosolola kaka parce que oza déjà client na ngo zala déjà wana omoni nde mokile tambola et pas ovanda na ye wana omona pe papa wana na sina kutana na ye na kini balebele to benga na ka ba collègue kolega to benga na ka bongo ba voisin ndeni nazomona ota voisin na bima tongo na ke chantier nazongika kozonga na ka na butwanga c'est normal ponga nazala ka wana nga na so na ke kuna nazala nani na komi na ngana concierge na bino na kengela bino bokanga porte azala wana vanda na wana futi mama bijumbo on la poto bande komingi pe bafuta ngata msu ya ndambu zo futa mama bijumbo na ndambu futi na yembo na yetimbo na yesili musuku to kenda bosisa ngaza na kid tam suku to zonga lobby akenena ba marchandise na teki ba marchandise na les restes à pesi mama bijou c'est comme ça ninga la vivre na bande ko na ngai akede na ba carton na ye afuti mwandambu po avant to kangela au place il faut futa biso quelque chose afuti mwandambu bakangele place mususu pe akei na kina ka teki biloko na ye après na suka mona linga voyager kalta mususu 2 jours afuti binombo mais au moins na pe na vie alo yengete ezala mingi basala ba vie ba lo yenge wana akebe ko vendre ba appartement ya cher mona ka suka bakangie identité suka bakangie valise suka bakangie biloko suka kei atiki valise na kati ya nini ya appartement parce que via lo fundo batu ba mona yo siko batu ba mona yo batu bazana na bona tina ya wana te batu bazana ba simba kitunga wana bana bitinda wana ozola lisena ba oye ola liseki na ba appartement lesa ka yo mbelisa ka ezangambo $55 ya kozonga soka ko pesa yo c'est ko yebisa oteka biloko akotekisa wa bilamba na osomba yango la poto na cher na ba prix moko ya se kapo sili ba vie wana eza ba vie akala ba vie lo fundo pamba ya tango ozokene na projet na yo yeba eloko nini ozokene kosala nazwela bino nazwa tambo ekala pona ngoya kosolola na bino babone nanga yeba eloko nini oyo ozokene kosala na kini eloko ezobomisa biso 3 biloko mama bijou do ratangi batu bazoboma biso eza bato to pesa confiance na kini bazala amité mama be balinga biso te et puis lisusu nini biso mo autant tozokende kini toyeba keloko nini toke kosala te tozala na maloba mibale na ke komeka oke komeka nini mumba biloko kaka totika koloba maloba kambo wala parce que yango nem tozobebisela biso makambo esimba te et puis troisième ezali lisusu nini biso mo autant tokende kini tobosa na makambo toke kosala ozala mbongo te okomela ba prestige ya koleka mbongo na yo suka il faut kweya okokosala projet na ote. En tout cas bande kolanga waza mato ya koyoka ayoka nazaki na besoka ya kosolola na bino bande babone nanga parce que ça fait longtemps na pesa ba conseil ya boye biso to pesa ba conseil mama bijou d'or na lobby partager vidéo etala ma ebele pour na pesa biso mama bijou d'or courage ozongela bino koya ko pesa bino lisusu conseil surtout vis-à-vis vraiment ya commerce surtout vis-à-vis vraiment ya misala oyo sala na Congo mama bijou d'or ngala lobaka lisolo oyo yebi yango ko beta yango malamu jamais lisolo na yebite na koya kovanda ka bwena beta yango bomona makambo mingi ezala rata eleki et izonginda kuna bazoloba bwe bazozongisa mama bijou d'or akota ezate parce que na yebi yango te il faut rebeta lisolo oyo yebi neti ba masolo bena obetela bino bien parce que naza mieux placé penza oyebisa mutu likamba commerce naza mieux placé au mona penza ke oui mutu zo sala likamba na otaloka abu na bita mutu okene échec et puis na koyeba penza ke oui likambo ozo sala et ba obandaki yango bien et puis na koyeba ke kosuka na yo mabe donc bato tozo tinda to pesa bango confiance na Congo baza batu te donc avant ko pesa mutu confiance na Congo en tout cas to mekaka kaka parce que motema mutu to oyebite mais il faut osenga pe ma banzambe ekita parce que la plupart baza na bango banchor balinga biso te mama bijou na bete une histoire à marque tala sala mama bijou ebi mama bijou azu contrat na mutu manzimi penza ke oui yo nde na sambwisa yo ye asepela et puis pasteur. En tout cas, la ligne bino mingi boza toujours na Bidor TV boza jamais dessus mama bijou d'or alobi partager vidéo eta la mama lamu et puis commentaire na yo ça la mama bijou d'or malamu mama bijou d'or alobi surtout ba j'aime si bozo tia ba j'aime mais j'aime ezala lango fele fu futa no mbongo te
ko s'abonner pe za nango fele za nango gratuit mama Bijou lobi s'abonner na chaîne na biso banda to telemika na nombre ba abonné o ezo matate partager ba vidéo pe ezo tala maté mais to sala yango ka mama Bijou do ndeka na lobi nga na zala sona lingelo ko na lingara na nga kaka et puis nga na mekarate banda na fungola chaîne na meka na nga te na lobi oui na sala ba publicité na nga pourquoi pas na fungola chaîne na nga na ba no futa kana ba tunyo ka ni kono so tumbongo te parce que mbongo pe zate na futa bino ka mbongo bose la ba publicité non yanga mo na ozana tout le temps na so na vandi bona boaki vidéo na na tie publicité na na suka ate tala ni 5 vues na biki na 5 vues na tamsu na zo moi client na moko tozo tambula ka bongo oh ba vidéo na etela mate nga alinga o ka ndengwana biso to meka ate biso salaka ta on osale loko na biki na sali yango so na bina kanga ngweza nga moko mena meka kite il meka raté na likambo il faut osalaka makambo to loba yango mte salamaka il faut o milinga yo mo miye ba keloko lini oyo lingi ezate il faut ngala sala ka bambia sa makasi po boye ba ki bijou soki non mbongo ko muta ko kana na mbongo te muta ko kana mbongo te to sala toujours na posa ya biloko to sala toujours na posa te to zo vivre to sala toujours na posa ya biloko muta suka a projet suka raté to sala 7 appartement toza na posa un jour to comme nango 14 toza na posa un jour to comme nango 16 chambres pourquoi pas to comme nango sous ka ba commune belé pourquoi pas siko nyo surtout na commune na ngate nazanga ya kolia te so ko continue ndako na frigo plein congélateur plein moi na ozanga eloko te ngape vi na ngaka ya ngoyo so na lia na lie mais na ozala te ke pa na bete no sur moi lisolo mo mke vana kata na vandi na ngaka boye nazui client moka uti wapi na Suisse na kaka pele koti oh mama Bijou bonjour mabi bonjour papa na moni ba publicité na yo na internet ya poda ba auberge na bino na za besoin okende kin na mois de juillet na za besoin okende kin nga twandi ko so ninga so na tuni papa yo que c'est importé za moi OK na moi nini yo pesinga monga bien en tout cas tout ce na chambre moko ou bien boya en tout cas il faut ça la makaso ça la réservation parce que ba chambre est déjà ya kutonda oh maman Bijou jusqu'au Genève kasi tango ko ya Genève non pe sombon Genève na ya Genève nga pona ngam lokola za bande ko na Suisse kuna kasi bo nga sita msusu ayebi bana préparation à fête ya yebi nga yongwana ngabi pona nini na ya Genève na kamwa ki yango penza oh kaso ya il faut ya ozana Genève kasi na concert à faire na bouquet aussi et puis que papa na soit telle vidéo na nga yeba ki na lobby na ye et puis que na seka ye na seki papa makamwa kala bongo nga pena lata penza pou na vandi na ngaka boy maquillage kaniki za cher boy na zika ba make up na bazi ko tshele longi poudre nga na kina sali sisu kina sali si manzaka na lati talon na lati memi sac Genève il faut na memi pena mo sac ya mukie na luna be ale na sali réservation hôtel nga iwana soki avion soki train soki voiture soki ndeni pou nzela musika na 8h ditati Suisse na ke concert et qui na seka ki tata wana ngai papa makambo kala bongo na makambo kala ta to yaki sika o ko concert tam susu na Liège o ko concert na Belgique o to wenga obela o na ki na sala ngo penza pété ce qui ata 2 fois 3 fois ko pa ku tata 4 fois té ngai makambo kala papa na seka ki penza ngabi na lati penza bilamba ngala na simbi nzia na kei malgré la linga affaire malgré la linga afali au moins que ça tam susu na moi occasion mo na zalaki kuna mais na vandi na ngaka boy na tiki bana na nga na simizi na ke concert à faire nga na ba age na komi gaulois ou gauloise na komi wario bango so ba bande kuna faire ndeko na nga fali pour bande kuna na linga bango so tundenge moko mais bon en tout cas on les a entre parenthèses no vandi ka boy makabongo tozolo ba yango ovandi ka boye olela za na concentré tamsu na moment wana na butu wana na ozona ba kunde na nga ba client na nga na ke concert à faire
En tout cas, na seki après na ko bisi makambo kala bien maman oza na raison nga makambo kala moi ki lokoyo oza na Suisse kuna kiyo kende mais nga na yaka kuna na koyaka kuna po pesa ngambo wa appartement papa tinda ngokande baninga surtout batindaka et puis toza susu to eza ba tupe misusu ba sala ba réservation na mona en ligne so lingina tindela olia wana osala na réservation na ligne eza nango peka bien so ipo lingite tinda na yo na ba agence mais frais ya yo tinda mama bijou do razo ke na yaka na Suisse na ya pour la concert à faire po yo pesa ngambongo wana papa mama bijou te obungi adresse. Donc c'est ça en tout cas vraiment la ligne niveau partager vidéo oyo mama bijou betane ma solo mama bijou a pesa ba conseil mama bijou lambaka malgré ma vidéo moi olambo mona ka net ka 40 vues au mona mutalimbi na mama bijou lambaka mama bijou sala ba publicité aux besoin ba pesa yo ba sala yo publicité contacter mama bijou na sala ma publicité na kitoko et puis tu vas nous tirer à chaque fois dans la chaîne en tout cas grâce na yango nde musana biso na Irebu ezokende zupa. Mama bijou le bikala mingi te tozo bongisa susu na kikole mais wana eza surprise bomona rango le loté bomona rango ata après 10 ans to sala sous place mobe na kikole place bien wa to tia piscine na ligi bino mingi yo surtout to loba yango nde sala na kombo na Yesu Christ donc to pesi na merci na nzambe wa pesa biso pema nzambe wa pesa biso makasi nzambe wa pesa biso courage ata bango bazolo ba biso tozo kende mama bijou lo biyende nzambe za fin mama bijou lo ba lisusu ba lo ba ona mabe mais écoute amela yote tozala ka biso ota ba publicité na biso ozana besoin okende na o congé na kin mama bijou lo bito zu pointa départ unique vous avez des parts uniques tous à la peine à groupe malgré on a pesé la côte à on était parce que groupe on est là on est tous on va carburant groupe on a pesé ça là on a sur la lobby ba loti la bino ba courant Congo ce que za tena ba loti la bino ka essence ngai na ça le côté ya on a tia wana ezala na wana ezala au cas où courir qui inde to to sali ka makasi to félicite groupe mais siko nde to loti a penza départ siko pe to comme na départ unique ça qui courait qui biso tozana départ il dit que kendege nango mais kendege nango penza mingi te départ il dit qu'on a des faits na bunda ina 2 ans 3 ans tout ali boso ba esco kenga mbongo ebele ba 600 so quelque tant on a zaki kana gérant na wana marque na bimisa ba mbongo ebele à départ il dit mais na zwara na solution te pona yebisi bino bato tiaka bangwana de ba oboma biso marque wana pesa ba mbongo ebele mais modèle a salanga sabotage osombela nga biloko mabe mais nzamba zaka nzambi parce que musana biso qui zupa et puis marque yango bon je sais pas soka koma nani ko sala o mutu mabete parce que nyoso tu futa maka na se mama bijou le binyo so tu futa maka na se zala na mutu bien tina suka parce que ngala zala na yo ka souci na yo ka passe mutu na zana ina kabwa nae mais so na kabwa na mutu na kabwa na apenza te na mutu so na kabwa ni no na kabwa ni na yo ezala ba bilo muso vanda bozo ba gérant so na pas akina bien na ipsa mama pelagina mama na dina mwana na tanga zala ki mando magaza ki mwana mabe mando sala musala bien mais jamais na okolingo zongi so lisusu parce que tango no eseleka dans son akabwa na mutu na kabona na mutu sepe na lingi mutu na linga mutu tozala toujours bien tozala toujours malamu parce qu'on sait jamais il y a baneni ya koyiba patron na yo mbongo zwa kata babiloka mike wana kolinga kokwesa ina mabele te parce que lelo so kokwesa ina mabele yo mutu ko remplacer yete parce que nzamba kabola déjà makambo nzamba kabola makambo na ye mutu musu ato simbi mbongo ya pake boyo sana ngo eloko mama bijou sala na ngote mama bijou azana enda yango te mais na muke kaka wana organisation parce que na bota mabongo donc linga akokoma ngate linga no sala makaso bongisa ya yo envier na yo mutu betela ba boko mais kolingaka na lobi kutu nini sepela na misala ya mutu azo sala mais kolingaka ko sala ka ndenge ya sala ka te parce que tozana makamutu kuta na nango mama bijou do na lobi na bilanga ezana bande komi bazolela na papa moko azaki na Irebu kuna
Ami Maman Bijou. Nasali 5 hectares. Ya sala qui yambala cycle. Yambala. Ma bibi c'est 4 sacs mbala. Pardon. Eh, mbokana, surtout ce qu'on a vu que ça nous a séjour à Mickey à 2 semaines. Et faites attention. On l'a pas. On est sous la mbokana. Ba tu bazana ba tuté, ba mité à ma bé. Baza mité ma bé balinga bisoté. Ba mona ndenge to ya boy to tika ka koto. So ko pese ka occasion moko sia. Amoni que bongi seti. Hein? Donc misala na Congo. So vous voyez que ça me penza ya wana na lobité so ça on a battant penza mingi te ça sert à rien bongi ba yeba ka kitaka ba yeba ka ya kisa mutu ozala ba faire na Congo beta 2 ans que n'était eh wala tinate ko beti 2 ans na poto kine no kinité ngana sala ina ne de mwana na mobali na komba Jean-Pierre memanga boutique nyonso na ina ne ya sala kana kende kinité a memanga boutique tout. So on ça va faire na Congo yeba ke ozala à peine à temps o bando kita ba yeba ke okita netinga ba yebi ke Maman Bijou ata lelo na oko kita nanga ata lelo na lukika organisation abi ba biye comme na ba to beta ba Maman Adela na kona na nini na Maman Adela na colonne na semaine moi ke de 2 fois qui les a sous musika te ata 3 fois kende qui les a sous musika te zaka likambo mbongo na likambu ya mbongo na temps. Ndena za bongo soka bosaka ni ka lobi na mati avion siko muto bo bosaka nini po boyebi position na ngati vous avez toujours na vidéo TV vous avez jamais de si Maman Bijou doit ande makambu benga biso sala réservation à maison de passage parce que bato juillet basi ba bimi bato août basi ba bimi décembre écoute bazali donc biso tozala toujours plein na boy na ngao benga ngao le Maman Bijou sala miracle. Hein? Miracle pendez à la rater parce que ba oh ba pesi déjà ba sali déjà ma réservation ba zapeka abatu za batu musu ba benga Maman Bijou ça le langa miracle non ça le miracle ndeni benga ngai ba kaye na biso yango yo tozala na ba réservation na ba kaye quoi téléphone peut koki ko bunga et puis to batu musu ba futa en ligne hein soko lingi na ofuta no en ligne ça la ba réservation na yo moko kaka o sala na yo hein système a protonné to somba ba billet obeti ka date na olingo kende na Airbnb je pense qu'il a le but yango malamu wana penza na agence wana osenginga lien na biso obeta ka date na olingo kende okende date bomona ba chambre o tozana ngo o ekozala disponible ekobima beti na yo osali réservation na yo ofuti na okuna Maman Bijou ayebite yango na siko bato bo bande ko lobaki Maman Bijou na sali réservation na okende te neni Maman Bijou katinga mbongo. En tout cas, tous les mboka ya poto. Il faut tous il faut yeba makambo ndenge tambolaka. Ah na poto soko sala ki réservation ya billet. Ya Congo. Olobi na bango ke na okende lisusu. Est-ce que bazong c'est la biso mbongo na biso ya koka? Bazong c'est la mbongo ya koka te? Et ça la bande comme ça surtout on a banda ki sika ba donc ba beti saranga mabaku moko oboya. Ndeko kangelo tam sous 4 places. Akangelo pesa 4 places iko donc akende na juillet déjà na janvier akangelo 4 places et puis dans akangelo 4 places akomi tam suna 2 jours akendo na kesute na kesu kunate na kolala ba famille na biso mais ba tout siko ba ndeko benga yo ba benga ba zo ba place titango lo ba bon ba pe fina longola quelque chose non a botter le compréhension siko na agence wana soko be mindere na vite siko tu ba uta wapi. So qui était hein au annuler réservation azong c'est lombongo et pour les habits sauter batajon ça bazong c'est lombongo bazong c'est l'union surtout bon après ça Maman Bijou do pourcentage mukie parce que tozuela ki okunde tozuela ki omuntu mutonga yete on a na compte moi quelque chose ya mukele qui est pas gens à zunda munga pe na zunda muyo po zunda ba katombongo. Donc il y a le baquet, tu vas dans la porte photos à la maternité, au kangisi di muninga place, si muninga le bina le 30%, soit les restes etikali pour n'attendre sous. Tant yo kanga place au kangi place na yo, bah tout ce bazo benga, en tout cas avec honnête on a zala on le place exacté. Pour la pour la zo bombe la yo interne. Si qu'on a n'est na zaka compréhensive boye, et c'est ça la mapé. Maman moko kangisi la place.
akei boye arate vol eza basera koro ya bamalade eyaki wana arate vol oube bakomplikaki ye abengi mama bijou na voyage te babiloko deuxième tour même chose esalameli abi mama bijou na okende te namoni mpenza neti Congo oyo eza nzela eza malamu te nga bisiko tosala nini nalongola pourcentage nazongisela mbongo na yo te mama bijou tikala na mbongo na revoyageaka kaka epa na yo siko mutu so asalika bongo oyoki na longola elo te mukolo lekala ngo mikolo mbanga azongeli nga lisusu o mama bijou siko nazwi date ya voyager nga ok problème ezate to fungoli kasi dossier ti a voyager akende na longola ka eloko te siko so lobi mama bijou na ok su te zongisela nga mbongo na nga otiki ndambu tata banki bandasko batu bayeba ba position wana batu mi bakima batu mi bando sala na ndenge mabe na ndenge anko ayebi ko ok na été adimi ko peso moi 50 ya compte peso moi 50 tokoma pe ko boya so yeza mbongo ya ibele pesa pe mwanda mbongo ya ibele apeso moi 50 ya compte abi bon na kangi place na juillet batu bazo benga yo ba place ezate batu bazo benga yo ba place ezate tikali 2 jours 3 jours à voyager mama bijou na voyager na masute donc c'est là 50 000 mais yo siko so raté batu obona mo mi bandeli na mande ko zo vertige mo landi batu na tout oh te mama bijou na sina koma na kini mama bijou na sina zo ki place bon moi musalo na eza passé mais siko na koma la maîtrise parce que je sais que batu ba yaka kaka batu ba yaka kaka na longole mbongo na vandi na landa na ba client wana te parce que na yebi ki ezaki na mbongo na ngate parce que so ezaki yanga ngena zwa bango parce que loko so eza ya yo kaka donc otika bien mama bijou na lingi bino mingi mama bijou lobi partager vidéo oyo profiter au s'abonner tilanga j'aime tilanga commentaire munde kwazo kende Congo yebisa mama bijou za rada auberge afuti sa prière malamu mama bijou so la na bien pesa numéro nanga mama bijou lobi nzamba kozongisela yo za bande ko mingi bazo pesa ba numéro mona ka ke oui batangi pe kombo entela pesa nga numéro na yo entela pesa nga numéro na na sœur na mo boye azala na Belgique kombo ekimi en tout cas merci na yo vraiment tindela kanga batu kwa za pe client na ngai Arlette, maman Arlette, en tout cas merci beaucoup vraiment au team de la kanga batu penza nzamba lola amona maman Arlette pe na ko mona ye pa ko moteka ba terrain na ye na Congo maman bijou alobinga na linga mutu surtout na mokili a bouger ezana tina libota ozana libota moko yo lingika yo zala bien maminga musuba zala bien te non linga bato surtout ba fula mabaza na bango bien parce que na tango problème bino surtout ko telema ezana batu musuba linga lokola ya sala commerce lingi bato surtout ba sala commerce c'était non ba vivre à bon côté biso ba bijou to la kisa batu ke boutique mena oye biso skona ba pasi nango moni na tangisi na talisi bino ba pasi mais ce que so mutu yo lingi osalo sali na yo na talisi ra batu ba inconvénient nango na lobi fo za ba nerf solide batu Congo ba batu te en tout cas to suki bongo mama bijou abimi mukieta eza bien na kiobeta na tour na se na mbwa na biso na mwana nga balobi tozo vivre vinyo surtout yango yo lelo eza ya biso lobi eza ya biso te sepela na o mukinza mbazo pesa yo bye bande bona na bosani na bosani ko yebisa bino ba roba koteka etika nango mingi te za ka 3 ya osaila mo misala na ndafu kwa o ka na $20 apa na €20 apamba ozwi na Europe oyo ezana loko na mutu ya loko okanga na mutu etika na ka 3 pamba benga mama bijou d'or puna to kutana na pesa Europe oyo fula na mutu ya ngoyo mususu ya ngoyo $20 €20 ya pamba mama bijou misala na ba $, $20 ya pamba aux Europe oyo ezana fula na mutu fula na okanga na mutu pona osela moi misala na ndenge ba moyo ezobima benganga ozwa robe na yo oyo fula na ngoya mwana opeza na fula etikana oka misatu pamba $20 €20 to solde opeza na oka simple €20 aux Europe oyo ya osela moi misala eza na ba poche pembeni ba poche na ngoya ngoyo ozo lambela moi papa uti musala na moi boye
au bois qui moi fitir na yo ça la bien quoi ozo ke otika moi na classe ozo kota moi magasin olati moi robe na yo oyo et ko ça la yo bien na $20 €20 pamba benga mama bijou zo robe ezaka misatu ende kunanga benga nga to kutana ozo robe oyo merci aka bat bauta ba boto dog ezawa ah tuzana yonso bala bido sepela kala matonge hôtel mama bijou sepela mama bijou tana ba idea malamu tosa makamba kitoko batamine bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazala te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo. Bonjour la famille. Mama bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre salon cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Mama bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebu. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ekomi ngebu. Mama bijou alobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ezali kitoko. Mama bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama bijou alobi benganga osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa inter ekosa oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso moko ekomaka 2 chambres salon cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre salon cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreau ya propre. Eza vraiment propre makasi. Mama bijou alobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places. La place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana mama bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau oyo ezali oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1.
Hôtel ndenge appartement numéro 1 et comme ngebu. Maman et muto ça séjour a été azui 0. Appartement la biso eza propre bakasi. Maman bijou alobi balali. Merci la muto surtout pesa nga confiance. Merci la bande de compte surtout ba ko ça la séjour. Nazo bengi sabino ndako na bino bolinga botala ndenge ni maman bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. Hein? So ça va long séjour à partir de 3 mois. Maman bijou le dit $30 ya pamba. So ça va séjour moko ya mukie. Tozo on a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Hein? Malili loko la chambre froide. Vous allez toujours brancher. Bon s'abonner massivement la vidéo TV. Beaucoup à la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge za kitoko mama bijou azobengi sabino bana mokili mobimba nazobengi sabino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur ezobimisa solo ya kitoko hein babone na nga nyonso batu nyonso tu bopesanga confiance o bokendeke na maison de passage na biso mama bijou azobengi sabino boya bokozala jamais d'ici tozokota siko na chambre tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona ba mur bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge komi botala likolo botala bino moko mama bijou le biso nde busala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te video TV de makambo nde musala balobi zanga la yo nyonso me zala na mwa makuta pona osala boye il faut mbongo mama bijou alobi bo confier biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance merci na bao babanda na biso tangu mur oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino musala mama bijou do ezokende kitoko merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc, ce qui m'a dit appartement numéro 2, ezali chambre simple. Ce qui m'a appartement numéro 2, ezali chambre salon cuisine. Ce qui m'a dit appartement numéro 2, ezali awa, bah sangisi un appartement numéro 1 et ça là 2 chambres salon cuisine. Wa les apona bato bayaka famille, ozoyana bana na yo na kin. Ko bukala te benga mama bijou sala réservation à place oyo o kozala journée de site tozana groupe na biso tozana citerne o to tiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.